Bonjour, bonsoir, Nabana nyonso ya Océan du Congo. Napesi bino mbote esika nyonso bozali na ye juste mpona likambo ya Fally. Fally ipupa na ye mingi kosadrese na yo po namoni ke yo okomi na o mutu moko na yebi te so na kolobelo nini ou bien na kobengelo ndenge nini. Na kati ya Europe biso tolobaki ko miziki ata moko te kokozonga na Europe. Moko te ekobetaka lisusu bana bakende kokota concert, ba mama batata bakende kotelema basala mlongo bakota concert. Tolobaki miziki moko te ekozonga ana poto. Mais yo Fally oyokani na ba Rwandais, oyokani na mutu lokola kamere o atie longoloko asaki asime loba yalanga maambinzo. Ba futi yo mbongo oya olalisa komba ana poto. Oba futi yo mbongo oya kobeta miziki po balkanisation na Congo na este salama kitoko. Comme ça banya Rwanda bokomisi bango ba Congolais na makasi obiso eloko tolingi te. Donc yango balobi yo Fally kende beta miziki lalisa peuple congolais na Europe po biso tosa musana biso. Na yeso Fally robeta te. Fally yo kotika kobeta awa te. Na tindela kyo maloba o eza maloba mibale ya misato soki ya mine soki komela so tindelo. Omoni ndengo za Fally. Yo loko oza na OPD. Yo loko obimaka na yo na tata na okoma na ye Kofi. Loba na Kofi. Baboyi na kende kobeta conseil ni opesinga pona esaki Kofi a conseiller yo. Mais Kofi soka conseiller yo te. Baninga na o nyoso bobeta na bango muziki soki ba héritier mwana tabe soki ba nani ba kombo mo papa maleli na yebi yango kutu te. Ba faire rigola ba conseiller yo poso ba conseiller yo te o ana problème na yebisaki yo ngai na sombelo nzeta munene po ngamo na kokotisa yo loko ozalo polele na sima na kokotisa nzete. Fally nazo yebisa yo tozwa kimia na poto. Toza na besoin de distraction o ba camere ba Rwandais ba tinzo ya kopesa biso na kati Europe te. Kimia ekota na mabala awa na Europe. Kimia ekota na ba foyer ya bato en Europe. Toza na besoin na ote o ko distraire biso po ba bomela biso mboka po bato ya est bateka bango bakoma ba Rwandais to boy eloko wana na kati ya Congo. Kele ko beta na Rwanda loko abasi basaleli o Bercy na kati ya Kingakati. Baluka kele ko beta concert na Bercy na Kingakati. En Europe tolobaki concert moko kozonga te. Donc okalisa te ke yo Fally yo okoya awa obeta Fally boniko soki okoti na kati ya sali wana yebaki ngama amondongo na okota na yo tokoyemba nzembo ya révolution ngana yo lokwa yo loboza mongala na yebi pete so za mutu abandu na yebi pete me na yebi kokoma Rwandais me soko za mongala ngana yo tokoningisa luketu na kati ya podium wana na nzembo ya révolution na ba nzembo oyo ekobeta te. Fally en Europe concert kozonga te. Okotikalaka kobeta te somba bambua. Kolesa bango te pendant une semaine. Okokama na mbwa na yo wana ndenge oza fatike po tokoboma ye. Na yebiso likambo ba mama bakota yango te ba mama ebele bakoti. Fally mwana mukie agangaka makasi te devant mikolo. Mais yo lingi kolakisa biso mikolo ke yonde muto yebi. Yonde muto za vrai star. Mais na yebisi yo osuka. Ozo suka Fally po minute na yo ezala ngo ya kotanga. Minute na yo ezala ngo bien compté ndengo ozala na yeba ke concert na yo ezate. Concert na yo ezala ngo annulé. Mais lokwa yo ozana mutu mutu makasi ozo kanisa ke na botana soi-disant na combattant moko boye o kalata ozaso combattant te. Soko kanisi ke yo ozo ya po beta concert po botana combattant mobo abota yo wana okosi me awa okotikalaka jamais kobeta te okobetaka awa te na yebisi yo Fally. Ndengo ozali wana na ba musicien na yo o bakomi kolala ba mama bakomi kobebisa ba couple batu na minute mukebo epoto bosi bosali dégâts bokomi kobima na basi ya batu ya mabala bokomi kozwa bana batu ya 17 ans na batalak na yo Fally na yebisi yo awa concert kobeta te.
ekotikala kaka kobeta te okobeta te Fally soki obeti lobata mosunga na change kombo na longwe maa mundongo tangu ke biso na kati ya combat tolobaki jusqu'à la libération totale non tozwi libération Congo te Fally obeta te to nazuwa na o te obetaka na o bamiziki no place nyonso somona bakombata baye kopekiso mutu moko aka kopekisa o te me tolobi ke oyo ya koyokana na barwande mpo bakolalisa komba na poto wando kosi oyo barwande bafuti yo mbongo mpo balkanisation esalama kitoko na kati ya este wana toboyi tolobi awa te ekosalama te non okobeta concert awa te mpo este kende te toyebi ke bapropose mbongo ebele balingi olalisa komba mpo lokwa franc-maçonnerie ekomi na kati ya Congo yango wana balobi ke te Fally kende lalisa bango soko olalisi bango oyebaka ke ndenge toza wana Congo bi barwande bakomi bacongolais ndenge soi-disant président moko apambala président banyamakinga kati oyo atikala kodirige jamais na vie mutu mobimba bato bakufaka alobaka te mutu mobimba bazoviole bana Fally boniko bolongo pesa so bapasi boye na bakando na otika omona bavideo lelo bakati bandekola ngai susu bapota na kati ya este boni boye Fally okobeta te na ye soki okobeta te awa na poto okobeta te okoya ata ye na 5h du matin okuta biso tosi tofanda po biso ko tokokoma déjà le 27 tozela o wana na yebisi yo déjà tokokoma le 28 te poso tokomi le 28 okota bato butu tosi toyebi okota la kati ya sali wana te po le 27 biso tokozala déjà devant porte à Bercy ti entrée na yo ekozala ebongo totala bamama oyo boza déjà na batike bokasi ke boya concert bokosukola bilongi na mai ya cantine tokotiela bino tala na hiver mai ya malili tokosukolisa bino bamaquillage wana bokolapa me jetaka buya nayebisi yo natindeli yo message oyo nayebi kokolanda ngo koyoka ngo nayebisi yo lokwa yo lobi oyo afali okokota ngo te soi-disant oza combattante me lobi ya Fally okokota ngo te ya nyoka longo koya te ya mbili ya belle pe kokende te puisque vraie combattante aboyaka nyonso ata famille na o propre aosala mabe ifo boya yango lokwa yo botisa Fally olobi ke Fally okokota ngo te po botisa ye me yebaka peke ya nyoka longo koya te po soko ye osambwa wapela oprevenir yo kosambwa na yebiso jetaka buya komeko ya te fana mobali na o wana o balalaka ye na ndako no na masoko ozomona na yebiso komeko ya te donc peuple congolais sika bozali bele na Bercy po Fally akobeta na ye te o ayebikana na susi ya mabele na ye na telemisi bino boya ebele na Bercy toloba na Fally akende kobeta concert na Bercy akinga kati ubi akende yeba nzemba révolution na est eska baoboma bandeko na biso bapapa bamama bana baorfele bakomi ebele na kati ya Congo mais Fally aza kobeta awa nayebi te soki asepelisa nani po miziki abetaka bambongo abetaka azwaka bambongo ebele mais namona nano te apesomeli mwana moko ata orfele moko lipa na nzela donc bamama bozala ebele tozala ebele po Fally ndenge aza na kobeta te po soki abeti elii koloba ke na kati ya este kuna balkanisation ezwi esika donc biso efo totelema toboya balkanisation wana po Fally azoya kolalisa biso pongi po balkanisation esala na kati ya este yango wana na esino bamama bozala ebele mpo nango ingeta esika nyonso bozali rendez-vous le 28 tobosana pe te ke toala rendez-vous mosusu le 29 ingeta esika bozali nzambe alola mona bino merci.